God. Je suis un négro de Maka. Tous les OG sont calés. Et tous les jours je reviens sur ma canne, sur ma canne, je roule double car. Et les mecs me prennent pour Batman. Ici la boum, pas des Batman. À la cité, on se déchaîne sur Instagram. Y'a des motos, les motos, vont, oh, une kung fu, oh, j'ai la manipule. Ouais, j'ai la manipule. Pour l'adage, wish me gang, le folie pas drainer. Dota, waka, you. La sup peut faire de petits, mais l'envie a perdu Davis. La jalousie, l'hypocrisie, la trahison. J'ai coupé monsieur. Dis l'autre, ils sont sur le nez des millions que la police réclame. Je suis le lendemain, car je suis la peine. On est celui qui nourrit le sondage que la cité appelle. Dans sa peine et ma peine. Je suis un égo de Maka. Tous les OG sont calés. Tous les jours je reviens sur ma canne, car sur ma canne, je roule double car. Et les meufs me prennent pour Batman. Ici la boum, pas des Batman. À la cité, on se déchaîne sur Instagram. Gambia, Monsieur John Olecha. Nous annonçons l'entrée de Monsieur l'administrateur gérant du marché urbain Gambia, Monsieur John Olecha. Mettons-nous debout pour accueillir Monsieur l'administrateur gérant. D'entretien régulier et suivi approprié. En effet, avec l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante mise en place par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, son Excellence M. Gentilin Bilambaka, le 18 mars 2020, avec sa tête M. Polecha Makenga John, administrateur gérant, ils ont ensemble décidé de redonner une belle et nouvelle image à cette œuvre sanitaire combien importante pour la population qui était totalement oubliée. Aujourd'hui, elles sont réhabilitées, rénovées au standard international. Que Dieu bénisse ce comité de gestion. Je vous remercie. Nous allons prier, parce que la Bible dit car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et que nous à la prière. Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons être reconnaissants en toi, parce que tu es notre Créateur et tu es notre Dieu. La parole nous dit, œuvre créée par l'homme, ça n'ira jamais parfait. Parce que nous avons besoin de cette excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, Gentilin Bilambaka, et au nom du ministre de l'Intérieur provincial, qui ne sont pas ici présents pour des raisons de service, je tiens à inaugurer ces toilettes jadis abandonnées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, c'est avec une grande joie et beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce jour à l'occasion de l'inauguration officielle de la tribune publique du marché Gambela. C'est avec une grande joie, excusez-moi, avant tout, je rends hommage au grand roi, le Seigneur Tout-Puissant, maître de temps et circonstances, qui a fait germer en nous ces projets
de réhabilitation de latrines publiques pour les besoins des usagers de ces marchés dont nous avons en ce jour la charge d'administrer, particulièrement en cette période cruciale où nous sommes appelés au respect des mesures édictées par le gouvernement de la République dans la prévention et lutte contre le Corona-19. J'ai une pensée particulière au chef de l'État, de l'exécutif provincial, j'ai une pensée particulière pour le chef de l'exécutif provincial, son Excellence Jean-Tri Gobilambaka, qui, en tant que gouverneur de la province, nous a donné l'occasion d'être à la tête de l'administration de ce marché, ce qui nous a conduit à la prise de conscience des conditions sanitaires des usagers de ce marché. J'ai une pensée pour tous les administrés du marché urbain, Gambela, qui nous ont accueillis sans réticence et qui attendent comme nous l'émergence et la charge des conditions de viabilité de ce marché. J'ai une pensée particulière et fraternelle pour mes collaborateurs qui ont montré leur volonté de faire et leur détermination loyale pour que notre projet de réhabilitation de la latrine digne de ce nom soit enfin réhabilité et une chance offerte à tous. J'ai beaucoup de pensées, mais comme vous, si bien les comprendre, la liste des personnes serait bien trop longue à citer. Alors, je n'oublie surtout pas toutes celles et ceux dont les noms n'ont pu être cités aujourd'hui, mais qui ont toujours su répondre présents à travers leurs conseils, leur soutien, leur dévouement pour ce projet. Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'aboutissement de ce projet est le fruit de tous, un chacun de vous. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour remercier la société Service Company and Development, particulièrement dans la réalisation de projets. Sans son accompagnement, nous ne serions pas arrivés là. Raison pour laquelle le représentant de cette société est ici présent. Je demande à M. Kassim de se mettre debout pour l'applaudir. Merci. La réhabilitation de ces latrines fait partie d'un vaste chantier de modernisation et du développement du marché urbain Gambela, qui nous sommes en train de peaufiner sous l'impulsion du gouverneur de province dans le cadre des projets phares de modernisation du marché de la ville de Kinshasa. Dans un premier temps, nous nous sommes concentrés sur la réhabilitation des latrines dans le cadre du projet Kinbopeto, dans le but de répondre à l'urgence des conditions sanitaires du marché, car je ne pouvais concevoir qu'un si grand marché puisse exister sans installation appropriée. Pour ce faire, j'invite tous à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la propriété de ces lieux, d'en faire un bon usage, un bon père de famille. C'est ici l'occasion pour moi
de vous remercier sincèrement, de tout mon cœur, pour la confiance que vous m'avez placée en notre modeste personne et en ensemble de l'ensemble des membres du comité de gestion. Mes très chers frères et sœurs, c'est grâce à votre foi en ce projet, votre confiance à ma personne et dans toute l'équipe dirigeante, votre générosité et vos énormes sacrifices que nous sommes en train de réaliser l'ensemble, notre rêve à tous. Ensemble, nous venons de franchir un premier et réaliser des exploits dans ce premier projet. Et c'est l'ensemble que nous continuerons avec la même détermination et le même dévouement jusqu'à ce que nos rêves aboutissent. Construisons au marché Gambela. Dans son cœur, grâce à Dieu, nous le verrons émerger dans cette ville, province de Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Congo riche et béni, prospère, que vive la province-ville de Kinshasa, que vive le marché Gambela, avec vous et pour vous. Je vous remercie. Moya kukota awa ezalaki te. Ezalaki siège ya Kuluna, ezalaki siège ya bana oyo toza kubenga bana ya nzela oyo bazobenga ngo basheke. Nazali mpe kotonda bango, napesi bango merci ebele bisika bazali, parce que bazalaki na ngai ntango nyonso. Bana oyo ezosenga mpenza totaleka bazali batu lokola biso. Musala oyo basali awa ezali eloko bango babibisi, mais balobi ke bango bongisa parce que bakotani na moko oyo akoki kosangisa bango mpo tobongisa elongo. Basali musala munene mpo tokóma tonyata na mabele oyo tonyati boye, ezali grâce na bango. Bobetela bango maboko. Na kosenga na bango, je reste leur père. Bazala masika na ngai te, mais bayeba ndenge ya kotambola. Na bana oyo tozali na bango na ndako, topesaka bango etumbu. Soki asakani azwaka punition. Bango mpe bayeba te ke ezali liberté kozala pembeni na ngai. Soki oyo epesali mbeba, polisi azali wana akozwa disposition mpona kozongisa oyo na nzela. Na kosenga na bino toilette oyo ezali ya bino bateki, ezali ya bayeba ezokoteka koleka na nzela. Jour moko navandaki awa naza kosala misala, namoni peu près 3 personnes bayekotuna ngai, est ce que papa toilette ebandi kosala? Ngai alobi ezosala te, tozosala misala. Abi papa sala nyonso toilette kosala. Nakoki koloba makambo alobaki na ngai te, eza makambo soni. Bolimbisa ngai parce que na mikili ya poto toilette eza eloko pamba. Bisika nyonso ozokende okuta yango otie mbongo na ya mabende, moto asurveillera te,
yomoko ozwi nango soki okomi obwaki mai toza l'exemple awa na Kambele tozochange image ya Kambele oyo ekochange soki echange priere na ngai chaque tongo ezali baye bazali koya mpe bazali koteka bapambama na tongo nyonso soki otekaka te oza na kisi tika mpo awa eza nzambe ngai naye na kisi te. Croyez seulement et vous verrez la main de Dieu. Tosimbana, tozali longo, luboko na luboko, tata mama mwana, tobongisa musala oyo bapesi biso. Mutu moko te akobongisa biso Kongo kaka biso moko. Tobebisa te, tobongisa. Omoni esika moninga asalaki mabe, kotuna ye te, yo bongisa. Bomonaki te toyaki awo bamama basumba bakombo bamama basumba bamama wana za pilo yete bamama basumba bakomba moko po totiaki nzela soki okomboli te okuteka te ozonga na ndako na yo etikali ti lelo biloko bato kokanga esila toza na magasin ya kotie biloko basumbaki mpona koteka te yo mpe banga leta tozali wana mpona korepresente leta bamama na ngai batata na ngai bandeko nalingi bino mingi nzambe apambola bino yango mpona yeba source et puis nayeba qu'est-ce qui se passe na eloko wana donc naza mpenza vraiment pas sûr parce que ministre mpe nano ayebisi ngai eloko moko te mpe gouverneur mpe abengi mpona koloba ngai eloko moko donc nazozela na luka source ya information mpona transmettre yango na bakomi baautorité. Merci. Magnifique. Oh, j'ai la magnifique. Ouais, j'ai la magnifique. Pour toi, l'adage. Les chemis gang, gang. Le folie pas de Dota. Waka. You. La suite peut faire de petits, mais l'envie a perdu de vie. La jalousie, l'hypocrisie, la trahison. J'ai coupé monsieur. Dis l'autre, ils sont sur le nez des millions que la police me crame. Je suis le lendemain, car je suis la peine. On est celui qui nourrit le sondage que la cité a peur. Ça sa peine et ma peine. Je suis un écho de ma carte. Tous les OG sont calés. Tous les jours je reviens sur ma carte. Sur ma carte je roule double car. Et les meufs mais prends vous Batman. Ici la boum boum pas du Batman. À la cité on se déchaîne sur Instagram. Ambiance nanga ya folie, instabilité familiale mélangée, douleur et cris. Nous sommes musala awa. Tosala musala pour na badimisateurs tout baleka mutasala musala ezate. Biso ne doit ba shege to banolala. To banolala madimisateurs wa elelu a changer makambo pe a komisi gambela. Ngani na bona saleke pour na administrateur wana. Nazo ndaku nazo disposition pour na administrateur wana. Administrateur baleka mutu aleka na plein omeka sala paye wana zate lelo na responsable na bana na ofutela ndaku na momo pona administrateur wana so bomoni a ekomi elengi boye po ye akutaki na degré dimension akutaki yango ya ba image na so bozo bomona ngo plus que danger ezalaki ndenge liboso et uti na niveau ya salité ya désert mabe niveau ya singa wana niveau ya couche ya salité ezalaki na milangi na mabanga na miro ezalaki ngomba mais atindi biso tobuka ngo tobuki yango mpe tolamba yango mpe tolambe yango ti lelo ekomi na pelouse ti ekomi elengi boye tout l'administrateur aleka moto asala te eloko wana aza te il a jamais tomona administrateur wa liboso ameki osala propreté na kati ya gambela mpe na kati ya bawenzi azochange bameso ewumi na zane mais ye azochange yango biso olobi nini ndenge abongisi lelo wenzi ya gambela nzambe apesa yake liboso moto akota makambo na ye te so okoti na kare na ye se koza ndoki nzambe aododa yo do batika marché liboso asala mosala na ye bakontinue bamona bango moko baevole batike ndake liboso ape na leta mpo baleta mpe baza bamona mosala oyo asala mpe bamona mosala oyo apesi meme biso lelo tobengama su basheke te tokomobengama mpe bapara mpo ye nde apesi biso tokomi baengage nga naza engage
nana benga masu chèque te faut benga mangage ma chèque ndi no benga mangage pour le administrateur jamais to mona biso ne ba to sem salo maboko na nga yango ekomi pona ya lingi to sa to soigner le ekomi bo baleka basala ngote ba kontina nga bazao ba wume na gambela baza ba yebi ebele batikala sala ngote mama genre azana yebi ndeza ki même fulwa mais le administrateur jamais to tikala mona administrateur abo o nga lobika ba konzi ba voler ba manse liboso ba fonctionner ba tia maboko po ye pasa nini ake liboso o nga lobi yango moi iloba seke ninge zaki liboso ninge komi bon marché wese salami na 1951 biso nde tomoni ezalaki full salité bafrançais bacheke banolala na kati ya dezaki aso butu ekoki koleka te alors badimisate mpe aso baleki ebele biso tosali mosala ya kotimola badale obelge atika nga le chef d'équipe nga na équipe elanga tosala mosala oyo totimoli dale oyo eza lokola 5 mètres na 16 lokola 2 mètres donc toutilize wese oyo na système ya dale ya cave wese oyo toutilize na système ya dale cave ya libanda te en tout cas tosengi na mokonzi neti gouverneur bapesa ye maboko bo tomoni neti comme neti kijalousie molingi okotela ye mpona mosala azosala ekone bango bakondition baki batele baarrete misala tika mosala asala su te o bazolia mbongo o bateki wenze te babike bateki gambela eza wenze leta bakoteka yango te po biso bano osala mosala banano na kata balisali mosala salubrité na marché eza na motu moko tazuyida oteka wenze aza te nga le chef d'équipe ya salubrité mokaloba biso tosali mosala tomoni pasi oka pasi mpona okire badale oyo ya belge atika balemisa 51 tosali boye tokembi makasi kaka likambo oyo nga namoni événement oyo ezala impossible mais lelo ekomi réalité parce que toilette oyo toilette publique ya gambela donc banda kala wana kutu ngai solo ta ya koya boye tinde na ye boye banda ba 2001 ti lelo nakuta wese oyo eza nango bien te tina ba moment oyo lelo tona 2020 lelo tona 2020 tomoni réalité papa ntango aye badisateur baleka boye me basala elo te ntango papa ye tomoni mosale banosalama biso toya bafanda de la rue to bana ye mpe kofanda awa kolala awa mais papa apesi biso volonté akipe kutu bamabe na biso te bakisheke na biso te me apesi biso bamisala tosala toilette publique ezalaki salite boucher mais topepi dali wana tokoti ti na se tomisi basalite oyo ezalaki na se place oyo ezalaki bamatiti tolongoli bamatiti to ezalaki awa etondaki emataki ti likolo na miniti oyo deja mosala kitoko papa awumela akontinue na kosala boye nzambe akopambola ye mpe nzambe apese maboko bakonzi oyo baza likolo bapese maboko un jour aza mutu akokoma mutu nzambe akopambola ye makambo ne ekende liboso wana pena na miso ya nzambe tomoni deja réalité oyo emonani sisa bidimbu oyo ezosalama yango nde ezomonana na miso mpona biso toloba eloko te tomoni deja kitoko bima bimbote Agora não sabe a tudo, eu. Esse vacilo,